Vous êtes occupé GG matin, jusqu'au bout. Il y a Joujou Soka Mati, Boti Kelabiso Kakabiso mi balé. Awa. To fingana. Nabi mise tuberculose. Nam kate musisa ya kingo. Tufia mama no nyama braza chien. Kuna lipumbu ya roga roga ezate. Ube mokoki kolobela masoko ya sasungweso ya rouge te. Sasungweso pakani produit Carolette na nzela masoko. Okoki kolobela sasungweso te. Imbécile tufia mama na yo. Yaka na zozela yo. Okimi oh non non mi l'esprit merci noko ya mama. Teme to fingana te. Teme c'est mon frère à moi. Nakoleka ebembe teme MT. Nakoleka ebembe MKT. Toko fingana toko sabola na nous sommes les familles. Les linges sales se lavent en famille. Ngayo na mati ngana mataka na lave ya MK. Na mataka te na mati parce que c'est mon frère à moi. Et ça drapeau ya Congo des Oluba. Okiminga pourquoi? Teme ngana ibisa kwa zakane loko te mu pepe. Na maîtriser. Merci noko banana chité. Andi tozo luka yo andi to luko depuis kalokenda ki ya juju andi aye andi yaka to luko banda kalokenda oh peko mo luko na mwinda bu andi to luko na ba juju bu e kenda oh andi yo uchwa andi azab bo matela andi azab banda to banda ko luka yo na nana ngo change ba moderateur na longola bino to ba modwe oh botika pana na ande ezalaki nana ngo change. Bonsoir, Andy. Bien, bonio, Niger. Naza bien la kiko. La mukika siko la moni dano noaza na live yango na landi. Ah, po awa. Yindi awa Gérardez alaki awa. Alobi atil biso ba audio oyo zolela oyo kimi. Ngana zalaki yer moko na live na ona moni ozolela na lobi matanga lisusu muto akofi na leki na ngambango. Ah, te na okaki maba popo bimisa ki ema c'est trop chaud. Comme tozana on a likambo ya Gérardine na yo. Problème ni bowe la nango entre yo na Gérardine to na la Chine. MK moni na vi photos à la vrai. Ouais. Mwana wana braza wana. J'espère au moni bakambo nyoso bazo bimisawa. Bon matsada nono. Mama ete batu. Ba moderateur bon matela ya nono. Makambo nyoso yo. Zela papa zela s'il te plaît. Nanite Zela rando esila. Toko yako expliquer. Zela nanura ko expliquer le côté Zela rando esila parce que basi bakimi. Zela rando esila okobenga biso na andi toko yako expliquer. OK? O 12 à bonne qualité akimi ngana za o mabenga kanga babanda kiko benga nga. Inter demande azana pe mate. Zela rando esila toko ya. Na lobby na ngana tuna kamuke nani MK rando oyo eza rando tozobi misabilo kwa sika siko neti voice oba zoti ya dano no so diza o afinga kisule problème te kasi ezala ki kana réseaux sociaux mutunyo songana otoyoka kyangoti neti oba na toki na finga kisule ngana sule to sito sololi na privé quand même basi ba solo déjà na privé. Et puis, net yo balobio andia zoloba o dayaki la Chine aller simple sans retour MK. Tant vous avez besoin batuka kakiba bundela o baswanela yo. O kumisa bango mikala na yo kasi koko sa bango kaka kenga na ye aller sans retour. Siko est-ce que one eza penza matière na minute o tozo bimisa ba voice ya sika. Tozo bimisa bilongi ya bato ba mona na kate ba yeba na kate. Yo ye na voice moko boyakala argument ezate to beti bango. Et puis biloko binene za tozo zela soki mama na bango aye to attaquer c'est tout. J'ai et puis problème sous ces amboye wana zongi jeja kimita zongi ye wana za MK oyebi nini oyebi GG azana information te lelo nde na ndimiki ya solana karinte omoni défi a pesi andi soki jeja mati kanga micro tikelanga biso mibali pardon oui nani MK oyebi défi a pesi wa lobi ke nga soki na solana mama na bango na mama Charlotte na uti ngolobi Andi wane za baku ya suka yo sole mana Karine maboso na Karine ti na mama na
ya lobi nanu ya mama Charlotte po ya Karine eze ebele alobi ya mama Charlotte na koya nango lobi GG monoko ebetisa masoko fimbu avant oloba il faut kende kotuna cheftaine na bino tuna ye nanu eske yo moto opesaki mama numéro ya Andi basolola déjà na conférence basolola combien de fois bosenga ye 500 GG alobi mita longoli bino na la Chine bafutaka bato combien tozaka na fiche de paye babengani biso na la Chine avant ya biso kolelisa biso tobimi biso nde toproclamaki toke na biso biso nde toboyi toki baba nga na koya na capture bakotisaki nga na conférence bafana na mboka na koya na capture mama Laetitia fanda kimia Laetitia fanda kimia kokota na makambo te bino nde bozofingisa Karine Laetitia kanga minoko bino nde bozofingisa Bolina mama na rando 12 ezalaka te soki omoni 12 wana rando 12 ezalaka te akimi ngande mutu na beti GG 12 akena live ya nani ya Josiane Mundele na kitisi ye lokola mbwa na bengani ye kutu na bloqué na ba Muluba Delix nga na bengani ba Muluba Delix na Muluba Delix na Patrick Misuma Vondo bango tout na bloqué Patrick asali sunini kasi ya mataki na live ya GG tango bazofinga nga ki ko soutenir GG yango na bloqué it GG batia makasi papa batia makasi kumezoka batia makasi bakimaka na ba live batia makasi mukono na kokutana na dano no fara kokutana ki awa tula mwisi ya nono siko makambo bowela ana GG zaka pona fali pupa to ya certaine ifali makambo to weli surtout tozana atana eloko moko te mutu akosoto te oto weli tozwi kaka pari ya ndeko na biso soki tokoboma fali tokofinga fali biso moko mais ba étranger bafinga roga quand même to weli fali pupa tozana problème moko te tozaki nango na la Chine eza makambo fali mais makambo fali ndeni bokoti su Karine akoti yango te botie Karine akati apekisa ki ete parce que chaque fois soki tosali sortie médiatique tozana problème babenga kapi biso bapekisi biso parce que la Chine surtout bazaka contre ba wario bazaka contre fali siko tangu biso na andi tobimaki tokomi ko soutenir na mabiala tokomi ko soutenir fali bango basepela kité c'est comme ça la Chine zaka contre fali et zaka contre ça fait du bino boseli keli Karine po Karine aboy kopele kopekisa ba GG alinka pekisa bino alinga apekisa ki biso to silika ki parce que mama zela lelo GG abengaki Karine ngana zana ba bureau nanga kuna yamka abengi Karine tozana ba bureau makambo nyonso ndenge bazana ba conférence tozoyo na lingina kende ko démarrer bango bazotia biso na deuxième téléphone atati lelo batiaki nga na deuxième téléphone balobi boye tolingina kende ko démarrer bango GG atuni Karine yebisanga vérité bazana eloko na onini yoka Karine kende ko démarrer bango bazana eloko te tango na démarrer bango bomoni ndenge GG akomaki asila kitango na bimisi ba voice na bimisi ba vérité ya libalo bazo bala mobali o alingi bango te GG akomi agitation pourquoi boyebisaki ngate ki ba voice ya mbokeza mboka akosaki mboka wana za mwana ma BMK na après mususu papa zela to bakisa omoni lelo tangu to silsi live wana to betaki 10000 bakotaki na conférence makambo nyonso batiaki biso na andi na deuxième téléphone nyonso to peto enregistraki soki bowangani tokoya wana eza matière toko beta bino ya suka tango bolobaki o andi a proclamer akoya na ba audio botindi mboka kende na ba audio avant parce que obuka actualité ya ba audio ya andi tozalaki na deuxième téléphone siko na lobi soki boye toko beta ya suka il faut bobimisa ba argument Joujou bien ayebisaki bino plan ya bien il faut bolukela biso ba matière ba famille na biso to uti wapi biso siko to kunda na biso ba famille to kunda ba famille na biso baliaka bien bakoya kosala nini awa bozana eloko te ya sika toko beta bino lokola bambwa après nga nazoloba te je suis reconnaissante mais soki makambo ekei nazeli Karine abima na kosimba ye pardon na kosimba Karine sinazoloba vérité Karine abimi yo po bimi nakobima nakobima pona fali nakobima nazolinga natuna la Chine eza département la Chine tokwesa bendela ya fali pupa ya la Chine akendaka concert la Chine akendaka wapi toyembaka ba fiche de paie
na nini la Chine se salela Congo na lobi boy soki Karine abimi na ko bima ko finga ye na lobi ngo je pèse mes mots awa nazana na jeje na mboka soki Karine aye na koya ndeti na balingi babungisa actualité balingi babungisa pourquoi akomi ko poster fego parce que to yebi na internet actualité di pa makana actualité mususu to boya to fingana fali aza icône ya mboka tokoki jamais ko rabaisser au moins biso na biso to ko rabaisser na balangi na biso MK na balangi na biso lelen ça c'est la en famille mais to rabaisser fali pupa tena wa étranger jeje azo finga fali pupa ngana finga fali pupa babi miselanga audio ngana finga fali pupa mutakala et comme babi misa mutakala fali pupa ba komi ko yela biso ba manœuvre toko fingana mais ya nono balobi nanga ke ipare fi wana apesa ki yona ndeko nanga era na peso mbote depuis ki ça ba pesa ki bino mbongo mais bolia ki ngo me bubalokele est-ce que ça peut être oui na baluki parce que c'est nalia ki ya yanga na zaka vrai nalia ki mbongo na baluka ki parce que na ki ko comprendre des rwandaises azolinga 1 million de konanga nalia ki la fille d'aza rwandaise aza rwandaise to ebi biso toza baswahili aza rwandaise ya Kigali aza rwandaise matière nyoso soki ya ira vous salaire ira il faut miner l'argent ira félicitations ira yo na linga kayo félicitations pour ça tu blagues pas voilà et ça vérité ya MK soki na internet matière nyoso soki na internet to senga kambongo te liboso yanga ko sala sortie médiatique telanga mbongo nanga na maboko sikonga ndena sala matière pamba tangu na eko comprendre la fia zo kosa makasi biloko ebele na beti je tindi na kizengi na beti shiti asima c'est comme ça na salaki parce que histoire o muto ayebi yango c'est moi na era ndetina na bandaki ko telema na place wana na zoebisa MK mutakale zate to vanda na matero 2 mois bimisa mutakale zate to yebaki na biso mutakale zate na ba capture d'écran na biso nde to créa ki yango singa na lobaki yango lelo toza wapi jeje il faut ya na mutakala ya fali parce que fego akobeta yo tuna question msusu question na msusu ezali par rapport parce que vous allez qui mutu ya faire rigolo à Jésus de Nias les pas dans la peso mbote mais subitement comment défendre fali parce que mutu rwandais moko alinga emile fali pourquoi pas que non avant boya nango nana bandaki eza bino bat bo bandaki to jeje mutabandaki ko finga fali to bino bat bo bandali boso ko bima ko insulter la fille et bango pe babimi balobi que non bolembo non en vérité ngana zagananga vrai la fille ende abandaki ko bima na ba jeje nanu la fille abandaki ko bima na monde ya baswahili abandaki ko bima na monde ya ba Kenya abimaki partout tango amoni na baswahili zo simba tende aluka ki jeje ba jeje pe baliembongo bazolo bango te pourquoi jeje lo pe baliembongo andimi aliembongo tiko yanga ni neza mabe nani MK jeje afinga fere awate jeje afinga kofite tiko yanga ni soki na fingi fali na sengi nanga pardon yanga ni soki na sengi pardon chikoy biso toboya ke kaka humiliation soki matière au congolais nde azwaki yango avandeli nango na panel azofinga fali mbele to comprendre eloko esilikisi biso eza kaka kizengi ajeze mikwape elongi lokola skelete ya mukebuka nde avandelaki dossier na biso avandela masoko ya rogaroga sasu asia pakoli karoleti masoko nyonso komi rouge lokola masoko ya ndundu loba noko na banda ko beta babordire tango zate loba. Non, merci vraiment, moi je suis très content et puis merci aussi à tous les warriors et puis bah warrior nyon spire fali pour pas vraiment merci pour la soutien. Non ko zela na zela mais zela na nunoko omoni matière ya fali noko ya bana soki yondo ya kanango vandeli na panel mbele na lobite mbele na kanyina ngamu noko ozo finga ndeko nozo boma yeye mais loko silik sakinga jeje Brazzavillois atiki roga azwe ko finga mutu na biso de loko ngana silika kilela je sali c'est la en famille mabe ya fali biso moko to sukola ngo to boma biso moko mais Brazzavillois asia mesani
alali alamuki ketchup alali alamuki fali enough is enough nga nazalaki gauloise swandi zake me nakokoki kosote ebembe ya fali te ata lelo soki matière ya fali ya fere ye nakodefendre soki bana wana batelemeli yango. Mais j'ai lobby bosali batu bazo commencer awa ke Karine azo soutenir Fali te. Karine abangi ba beta mobile na epo ba beta ki déjà migi azalaka bongo po abanga kalela kana. Karine azo soutenir Fali to ka bandaka ko soutenir Fali pourquoi petit qui jaja finga mutaka Fali. Karaba. Merci beaucoup. Karine so ka bandaki ko soutenir Fali. Pourquoi tangu jaja sali sortie médiatique? Anoba kite jaja tika parce que jaja yo kakae. Ngai tangu na lingaki na attaquer Marlène Tessa. Karina benga kinga tika na tika kinanga. C'est comme ça. Eza kobanga parce que bakobeta mobali na ye. Eza kobanga. En plus ya koya ka maladi ya ndeke ya koya kokuya na nzela bakoboma nzambe. Na wa ibiso makambane vino koya maladi. Na video mka. La kisa ni baka video to nango na kombo nzambe. Omoni te soki andia ko bomba yango na lapelo komba mama nanga jeja finga ki babomaki na est. Ngana ko poster yango mka. Makambo na est que vous allez tout à la terme qui soit ezali. Teme ngana ko sakate. Na lapelo komba mama nanga baboma na est na obimisango. Vidéo eza ya subi ya sumbi. Mais pourquoi pas que ba vidéo bongo eza vie personnelle beaucoup facile na binongo c'est notre affaire aussi. Que facile Bolina courage. Bolina soki ya binika si eloko to bete ya suka ngwana. Biso to filma ki e. Boni buzoba boko MK. Biso to filma ki tango soki ya miso likolo fulu zo bimena munoko. Mais dans TikTok, moi, mité maman bé, jamais. Qui? Lukuta, ezate. Voilà Congo. Ndenge bobandaki koloba ba audio ya bamboka na baba fan ezate. Esopi bino lelo. Tangu bango bawangani audio ya bafana na bimiseli bango na photo ya bafana ti. Bino boko somba. Biso ndenge to beti bango pe ba ko famille mobimba na ya papa na bango na ya mama mwasi ya papa na bango na MK. Noko MK, rando ezalaka bo eza ba argument. Biso to eto beti ba audio ya bafana na ya revino. Bango pe ba beta biso pe. Après biso to bima lisusu. Na ya na audio ya revino zoloba alinga ka GGT totika teme afinga GG na ya. Pourquoi bazo tushenga te? Bazo finga surtout andi ba tushenga. Ngape nazo finga na ya na audio azo ebisanga dano no tika teme afinga GG parce que GG afinga nga baba bima to bimako Karina solo na kanaba tutena na kosio est-ce que ya non exemple ndeti bonde bo so na boyi Karina beng binu nyonso lo bibotana se bota to boy na andi ya to boy na bisonga na sina sali parti politique na nga ngai nono nalobi boy parti politique nanga si to komi ba politicien TMK na âge nanga mama de 44 ans na kotika na mukalatika mwana soki akoli akenda kakosala dina ata yo mote TMM nazana ba koko mukala ya koko ya 44 mapapa TMM na MK na koboma yo kosakana na ngai ti mukala ya koko ata bino moko 44 mukala ozo sala rando na mwana na mukongo mwana komi lokola likako o matate osukoni na nukale sote ozo bunda kasi bango bakobima tala mukala ya 44 ata bino moko MK uyokelanga tama wako mukala ya bakoko ya no bonyoka maka tonyoka makaya ya rando yo moni jaja kosanza makila rando za pema le voice ya Karine place ya zotonga MK ndebo koyeba pourquoi nga naza na rage ya kofinga Mbolina bokoyoka ndenge ya finga nga na privé Karine afinga ki en privé kasi yango nazo tika babiloko wana tika babiloko neza ya kobeta kuna ok MK vraiment mukala ya koko na mwana na mukongo après eloko sekisaka nga MK tangu siko na sina mimoni na ba page polémique mwana za na mukongo lokola likako
Moninga na biso mwasi avandi kuna biso tozo swana. Aïe. Pardon. Mais pourquoi pas te banda kalana te oyoko comprendre ngo lelo que non ebo banda ko finga ndeko na bino mwasi mwane lokwa likaku et vous avez encouragé ça mais aujourd'hui vous êtes conscient que est-ce que vous soumis de Rachel paix pardon nanyas tout vous avez fait non makambo ya Rachel wana biso na Rachel toza na problème te quand même auto kolobango te eza privé makasi eza privé makasi parce que eza biloko nyonso te nde balobaka na live and ngana bandaki kosala biloko parce que nazaka reconnaissante au moins place ceux qui bazo privilégié yote yo pe me moni ça qui ingratitude oye ko bunda melobi balobi afinga ka sanité après kuna batinda ka yo tala makambo ezako banga note oh olingolo ba ke Karine mutatinga bino bo finga ba sanitaire wana ou pas tiko biso toza ba chinois d'attaque to sala kanini musala na biso ezanini OK ba chinois d'attaque musala na biso ezanini ta fait dibino lokwa ba chinois d'attaque Andi tango afinga ki nani Elvis il a peut-être la Chine yeba ketinda ki andi abimisa biloko boni buzoba boyko oh mais pourquoi ba oui, ko ba nakoya na ba voice nakoya na ba voice yemka kobanga te omoni soki bakati rando oyo te libala na tokobo mango emka na zo ebiso na zo na soki bakati rando oyo te bapekisa mikwape na bango wana libala ne kokufa tozo ebisa bino vérité tozo na ba argument to privilégié la Chine koleka fali mais c'est le chevalier noko ya bana ta yo moko mikwape moko abimi braza atiki roga atiki sasu to privilégié la Chine ayish nalia kakuna pardon nanu pema depuis na kota na Chine stress eza makasi manipulation soko lingo fungola live bapekisi yo soko lingo fungola live noko ya bana yo kakotoyo yo so yo benga kinga noko ya bana omoni so kinga noko ya bana ngana lobaka nanga omoni nga parce que ngana za na visibilité ngana za na babone soki chinois moko za na permission liboso kokota live oh kasi emka eza bongo nga pe naza ba voice eza ekata nano mami alingi akota po bato bakende kuna oh mami ye moko azalaka na ye miyo d'abone te soit disant oye mutu afulaka biso siko afulaka biso na nini ye moko nano aza na baabone te tiko nzela nano natuno MK mukala aza na 1,300,000 d'abone mukala betaka badika na live kobanda koko MK makambo eza tala MK osio mona mutu aza na visibilité koleka baabone awa na TikTok ezalaka mutu abeti 10,000 visibilité metango ati vidéo 100 j'aime parce que mutu oyo aza na visibilité bamonaka ngo na ba vidéo kobanda kolanda ba visibilité mususu te ozomona visibilité ezopumbwa lokola envio eza ba visibilité kosomba yaya wow ça fait dire non par rapport na makambo bolobi on a comprendre makambo tout bande ko sala boss lady Angel je te salue ma boss depuis Canada moi ça l'équipe bokene lengi bambote na boss lady na lingina tout na maman Angel maman na biso ya non bozalaka ba chinois ça fait dur merci fashion babandande kotinda bino ya kotinda bokinde bofinga mutetel après ceux qui Karine alinga sa live balobi te yo kata nanu po Karine fongola non oza vérité nga makamba ko kinga na kozala vrai lokola ngai nono omoni te mingana zanga nga vrai na bandaki ko sala biloko na conscient nanga soki eloko na sali na live na beti première fois soki Karine alingi te il faut pekisanga mais soki Karine abengi te nzoka ndimi biloko na so sala mais makambo ya live wana eza vérité Karine soki alinga ko ta live chinois moko te sala ka live tia silisa ba audio ezali OK ye moko Karine azobenga na telefone mata na live ya susu kanga ka micro Karine omi yoka
Solo na GG bien. Solo na GG bien. Karina Lobino qui matin na live à Jujubio. Jujubio a zawa. Yaya chouchou, kanga micro hein. Juju mtuta utako loko awa. Chouchou bokilo na ye. Ah chouchou. Mais oui. Oh. MK na lingi na bete loko asuka ngana yaka na ba preuve. Na biso eloko moko. Omoni na niveau ndenge makambo ezokendele. Bakanga mbwana bango. Parce que soki bolingaka ye vraiment relation neza enjeu. Relation libala neza enjeu. Eza danger na nini boza. Est-ce que libala ngo eza libala? Bango tala yoka balie 8000 euros. 8000 euros balie mobile ya boy ko lukanda. Bazela na nuko biloko ya suka wana. Tala omoni pour problème eza nini? Ta nyonso basolola kana Karine biso tozaka na deuxième téléphone. Oh. Nani. Soki babengi Karine bazo solola makambo na bango ba relation kuna biso tozaka na deuxième téléphone. Soki bawanga bitoya kaka asolana Karine bino bwana deuxième téléphone. Non, soki Karine azo solola na ba chinois. Okay. Biso tozaka andia zaka na deuxième téléphone andia koti singa ngape na koti na troisième téléphone. Okay. Makambo ebele toyebi. Okindango bien pour nous tous se comprendre. Makambo na wana zaba omoni matière ngana ebi rando. Ngana ebi rando makasi. Non, na quel musika te bossa la rando na bino mais na quelques questions ou retourner et tirer un peu mutunanga. Ya komeka mpe ko poser bino ba question. Bolobi blo mi balé. Bino batu bozo finga dano no bandoki koleka revino mo enregistrer ka andi. Enregistrement na biso nde bozo benga biso bandoki ya andi. Enregistrer kende nini? Tokotala kuna telo bano. Ya liboso bolobi ke boza prêt ya koboma libala Karine. Ça c'est le 1. Ya mi balé. Bolobi eloko moko sa. Non bongo te. Omoni na makambo ndenge zo kendele. Soki ba pekisi GGT libala Karine eza enjeu. Yango na tuni na ndenge ni ezala enjeu tant pendant que Karine non wana eza ba secret ya Karine akifa bota côté la vie. Tikanga pardon. Na tuni question eza question kaka bota pote non wana eza ya kati wana eza ba matière ya suka tikanga pardon. Ya non. Tikanga pardon eza ba matière. Eza compliqué. Oui. Ndenge yo za bongo ema nono za ema na matière ya Elvino na Karine okay yo occupe au Kabola libala na bon point ngana za chinois pendant 4 ans na za chinois depuis 2022 MK ozo bossa na kia za interdemande à la Chine. Pardon? O bossa ni ke dano no za interdemande ya la Chine. Oh Bando kia Karine matuna ba question wana te na kati te dano no pardon MK ba question zo tuna wana akwako peso réponse parce que bango déjà bazade après bako binisa ba so binisa ko siko e gozo en plein te ouais de ba question so ça be non bazade déjà parce qu'il y a meki mariage ya Karine est en danger il faut comprendre me ko to na so na question wana te na c'est merci dada merci à Jojo ngamo ndete na ngana ebiso omoni biso toza ça va commentaire bosom ça va commentaire c'est toza près de tout. Toza près de tout. Toza près, il y a tout. Ndeti na bae na matière ya faire. La bino otu bo sala wana eza normal que on a po et ça la bino soni po a bengani bino na Chine. Bengani biso moko de publicité. Na jour to bima ki aye ba ki na yi. Proclama ki ava ya boko ya koloba to bimi. Ba bengani ava ya boko ya koloba ba bengani biso moko to proclama ki to bimi. Nani MK mboka ye alobike danono aboyi tia audio papa tia audio na mboka aza adult to kanga eti MK zanango MK zanango danono alobi boya zela nani MK alobi boye danono akei to kanga ete aza adult après mboka alobi na okela ki kutuma wa après alobi andi peso ki amoni ki akovanda na biso te azokende na ye tozana eloko tokoloba te me ba chinois ndenge bango balakisi biso ki baboyi biso bokende ko se désabonner na ba compte na bango MK
Olia ba abonné ba kita ba matinde. Ponga mo na 26 000 abonnés, na kuti mboka review na za na 70 000 abonnés, na leki na ba abonnés pour le moment. C'est que ba chinois ngo bazala na nous combien bazala 128. Bazala ki 122. To koma 128 to somba gande mutumoko sombi 10 cartes sino fongoli 10 comptes. Yango stratégie biso to. Papa za ba secret ya suka. Ba bosen ki bazo sona na ba chinois ya kati. Tala. Boyebisa po bino soki ekomi makambo ebimi tokangi boutique mami azana zemi tangu mami akende koyiba sapato ya Fergani kuna na banani azaki na zemi te azaki na zemi te kaki na yiba ba sapato ya Fergani na parfait no mona kango na live te ozo na tuna ndia 7 000 euros ezalaki na mona kango na kati ya live te bango baya kaka ngai na kobima nazo promettre bino Karine soki aina kobima ya Karine omoni ndenge alobaka tika bango basilisa soki babimisi matière nyonso na koya moto sika Karine na biso pe tokobimisa nyonso te tozobomba tozobimisa eza makopo tobombi babombe ba Hiroshima tobombi tozozela boya omoni audio tobeti bino lelo mboka soko wangani na eko beto audio ya GG to silisi to vandi to zeli bino andi tela biso na audio mboka oya nona sengi otela biso na to no na lobi batengani biso papa mana lobi to bengani balingi kokende ouais zela na lukango TikTok makambo bande to lobi bobo tika na bino bo sécuriser na ebisio MK nazo promettre yo bakokoka biso te. Après biso toza makasi parce que nous sommes des Congolais. Bango bazo bundana ba Brazzavilloise. Biso toza makasi parce que eza mboka na biso bakokoka biso te. On nazo peso promesse. Jeje a sanzi makila lelo a sanzi makila. Ngana sali combien de live lelo? Oh babeli si batu libo mandenge bozala kasoki basi baganye bino. Toga bino boganya ka batu nyoso na internet. Bino boganya ka batu nyoso. Bino boganya ka na bino batu nyoso na internet. Bino bokoma banani. Bango baganya ka batu nyoso na internet. To gagné, to sansi si ba. Manipulation na bino. Nini? Yes. Noko tozo kate fungola micro. Bolimbisanga pardon ba petit mutu babenga nga. Jeja lobi boy ebo sala kita lobi que makambo yo bino bozolo ba wana eza lokuta. Bu bu bando kosola na Karine to na bango bo ale na 3e téléphone te bozo kosa siko andia bimisi ba audio wana watu yangwana nga na ndingi na tuna po batu msusu na mtuna bango baza na même langage au GGP azoloba au même omoni biso tokotambola na manipulation te ngana ebirando andinde mupaya rando o queen rando tokotambola na manipulation te abima tobima point entrée abima tobima biso cible na biso eza la tête parce que tango afinga ki twali pour ni ya wana tokosala te matine za bongo te na birando soki bango babengana ki biso na la Chine tango biso tolongwe tolobi ke tolingi lisusu makambo la Chine te pourquoi na sima na biso babengana ba chinoise mususu pe basambisi bango pona nini bofinga ki bango bino nde botiki bango bakende zela oyo ezalaki discussion tango biso tokei yoka la lobby bien qui est awa na pousser na kanda te bazaki ba panini ba muta matisaki banda lobby bando so les engagés non banda lobby mama tribunal banda lobby quand tu dis que banda lobby bando so dans le commentaire les engagés beaucoup tangana makambo mais makambadano no ego sa nini awa no makambadano no sa nini awa na tuni life no pona on a fait la live n'a pas pourquoi non on ça la
Fongole micro s'il vous plaît. Là, aucun micro. Vous fongole micro. Aux en matière anzi, fongole micro. Maman tribunal fongole micro. Non, aucun micro. Maman nabi tribunal aux en matière anzi. Non, Nathalie combat matière à Andy, nazo tout na bino nan bobi msana no presse au place na lobby. Mais le lobby c'est la matière à Andy. Le lobby c'est la matière à Andy. La femme ça maman ou bazali ko ba su ba na live. Ba ya yo place na beto le na matière à Andy ça. Ça bafana. Oui, non, to ki Sandrine, Sandra, oh ça la émission wana. Paraît que papa qui a la matière à Andy. Sandra on est nani? Nani, MK. Oki tunisa o ezalaki awa, problème ezalaki boy. Fi moko boy kombo na tribunal. Asali live na e, abengi GG na telefone, alobi na GG ki bafana na mboka batindi nga balobi na fongola live na benga yo oya kufinga andi. GG pe tellement ki aza folle. Mokala moko boy ezo raisonner te, aya matimbala moko bandi kufinga andi. Tangu GG akiti, nga na décidé na sali vidéo ki na longwe la Chine. Bafana ye bakomi kotuna nanya fingi yanzi nanya sali bango mabe baki kotanga kombo ya nani ya tribunal wana nde bengi tribunal bazo tsale siko tunisa na miso ya bato na kati ya la Chine kuna oh balobaki tozana matière yanzi yoka siko matière yanzi matière nini oh soit disant mama Olivia tindaki yanzi ya koboma danono nde loko bo bengeli GG kende kofinga yanzi GG alobio bafana yo muto tindaki ngai o tribunal muto benga kinga sikoyo bino batu bo bengani bango pourquoi siko na sima na biso ba bengani batu misusu o bino ndebo tiki danono na anzi bakende bino ndebo bengani bango pourquoi ba benga ki biso lisusu ba appel conférence pour totia na c'est pour ngana danono nde to boyaki pourquoi GG ozana retard information à la Chine zonge pamboli na tuna e bien a expliquer onano entre ngana ye nani alukaki muninga tuna pemboli na bien makambo nyoso yandi azoloba donc nga kutu nazaka na 3 personnes andi nga mona tuno question na yona Karine na luka muninga Karine pona nini akiko komisanga prince de la Chine kuna baba mateza matière ya suka eza matière ya suka eza matière ya suka ya nono zo ayebi ne randote ya nono uzu non ayebi randote na yebi ya nono na lingi na yeba iloko moko boye non eza matière ya suka bon ok ngana kiti na zolo badano no tiki politique ata na zo les politique eza ki patriotisme quand même na zo défendre bendela mboka na nga fali eza ki patriotisme déjà la même politique. MK lobi kasia ngana kiti dano ngana sana sia osolo na ndeko na non mais ça la live lobi pona koko tuna nga question nga pena lingi na kita soki jeja matinga pena komata OK ya non tuna nga pe question na ngana tuni oui parce que bashino ba lo bango mingi pour live na ngeza la ka live net ils aiment mututé ils aiment batu nyos tous à la chinois quoi paradis tout le monde bokata na bino ba chinois ba lobi boy yo ndongo zali bongo ndengo yo za bongo ba matière na yo wana ozoloba wana lokote oyokinde soni parce que GG à côté aboyina afingi fali yami balé ba yo oyokaki soni parce que ba bengana ki na la Chine pour oser impoli yami satu balobi ozata na enregistrement te mukete oko prouver que Karine mutalobi yango ezate soni zo sala bino parce que yo na mobile c'est là ce qu'on a répondre ngo tika na répondre c'est là c'est le parce que yo na Josiane andia bimana Josiane yo po bimana Josiane parce que andia beta ka Josiane tisco magoda na yo pe na téléphone o balobi na ngwana na biso c'est ko vérité omoni batu ebele bayebi na bango te nga na solola kana la barone direct ngali bosa ko solola na barone na lekelaka mutu te na soki balobi babengani nga la Chine nandimi na nga na kenanga mais na koya na capture d'écran na conversation jour nini to solola ki mkola soka to kotia badate nga na koloba soki balobi jeja
Jeja bolobi jeja sali nini jeja lobi boyi yo ndongo za bongo eloko esalo babengani bino andi aza na ndumba azobima tondimi toke na biso Josiane Mundele na yo pe po baba video na bino mitakala aza nango ya misatu bazata na audio moko te oyo ko prouver que yo naza nango zela na eloko ya Karine ko pushenga kuna te nga na ibi rando ko pushenga te ngai te nga ba te telefone yango yo nga ba tuté o MK te zela na biso eloko moko mutozo benga nga zela na chité na lobi boyo nga très bien okanga très bien nga balatisa nga couronne ebima na France et en Australie Queen ya rando na ibi rando très bien ok GG alobi na okisoni babengani nga na la Chine na ndimi mais tokoya na ba conversation to solola ki na suka na conférence ok tokoya na ba conversation na après na ko répondre omoninga nani TM nani MK naza mwana 1984 naza na 42 ans omoninga très bezela na tilelo elongi nanga ana za vrai elongi nanga oyo naza mwana 1984 naza mama eloko nga na kosala kate na vie nanga eza kozwa na panzi makolo na video na monisi mobali mutakala kozela te eloko ekomela yo parce que all learn you must to learn from another people mistake il faut oyekola na mabe ekomeli basi mususu oyoki très bien nga na yekola na mabe ekomela basi mususu na kosala kango te omoni nga nandi soki ande ayebisaka bango akosaka bango mutakala na nga eza te yaya eza nango te kobanga no te nasalaka bajoana te naza mama ya bana mwana na nga yamba aza na 26 ans après mwana na nga omoni relation esilaka nango te nani MK relation esilaka mobali soki aza na mutakala na yo kozala moumbu ya relation parce que relation mobali abali yo nanu te kozala sire nango te il faut mobali abalo boza na ndako moko nde ozala sire nango siko ngai nono sara tola loba mutakala ya sara tola loba naza mutakala ngai ya kobanga no te teme na peso confiance ya 100% ndimelanga nasaka ba joana te même ata mabele nasaka ba joana te MK façon la Chine babanda koloba na assurance ke bazana mutakala Rachel bino nyoso bozala ki mutakala Rachel balobi yo tango na ina vraie version bango te mais yo mutokusa ki non c'est que ulandaka bango te zelanga na expliquer yo mutakala ya Josiane MK zela na expliquer yo zela c'est que ulandaka bango te ba live ulandaka bango te Revino aye alobi azana mutakala déjà soit disanga na tindela ki a garder yango Angelica tangwa yaki alobi na moni ndenge andi azobeta Rachel Magoda mutakala eza awa aloba ki bongote omoni Josiane Mundele na kutana na ete aza ni likangu na ngate bango nde tellement ki babandolu ka matière ya andi bango nde bayaki na ba question wana po ba enregistrer nga ngape na ndimi na lobi oui na bimaka na ye nani GG azalaki sûr que mutakala wana soi-disant ezali yango bomona kitango osala ba live na ye azoloba ke ye azana mutakala wana akobimisa mutakala kaka te soki ata voice moko ya enregistrement eza ya andi MK na pesi bango défi la Chine na bimisa bana ngote pona bango papa MK lobi tango GG azosala live aloba ke azana mutakala nanga no oui oyo andi apesaki bango soi-disant alobi azana lelo aye MK nasalaka buzoba ana te danono zela lelo aye alobi ke danono asololaki na bureau ya Fali enregistré bango po bapesaki ye mbongo azwi ba voice wana tindeli nganga na tindeli Karine tozeli voice wana eza te la Chine baza lokuta lokola mama na bango MK pourquoi tango tozalaki kote ya la Chine soki ozofinga bato bazopenga o bakombo Terminator soki danono afingi interdemande tango tobimi kote na bango tokomio mwana mabe toyebaki ki ya kofinga Karine yango nde mosantu bino boyebi teke Karine afinga ki muto ya yambaki na ndaku na ye na poto awa afinga ya bimisa ba secret ya somo nga na yebi ndako ya Karine te nga na mela tama ya Karine te Karine afingela nga ya strong nga pe na fingela ye bato misusu ya tinda kanga donc to futani déjà
bolamu ya grave ezate. Pardon? Pardon, ngai elongo na koloba kaka te Karine afingela yo ya mso yo po fingeli bato. Oui. Karine azalaki mwana musala na nganga pe nazalaki mwana musala na ye. Eh oui. Andi Sikoyo. Tokabwani eza relation toyebani na 2026. Na yo moko ya nono seki okamwe ya nono ye mome melekeli. Kati andi asa zakandoki. Yo baka te soki andi asa zakandoki. Eza relation tokutani nango parce que natango Karine yaki koluka nganga papa tika babiloko wana tika. Bazokomelanga na privé. Mutu wana azokomelanga tika babiloko. Ah ok. Tika papa. Tika. Yo non, est-ce que moi c'est vrai que tu ezaka abesi bo sala yona andi moi nomba. To eza bezete. Ngana sala ka babeste. Oyebinga trabe ngana zakana nga mutu ababeste. Eza vrai. Yona andi moi. Na lapelo komba mama nanga. Ngana andi. Ouais. E bango balobi eza bezi tondi meza nango bezi. Tondi mi eza nango bezi. Tondi mi. Andi na mona ki odio moko sali osengi batutu pardon mais oboyi des personnes osenga bon pardon te ponani. Wana eza suka papa s'il te plaît. Te ngana deux personnes ngo bana. Wana eza ndeyo makambo. Osengi tout le monde. Mais sauf deux personnes. Oboyi. Papa te. 3 personnes. Papa mutu wana zokomelanga te. Ah ok, totik. Ya non. Toujours tout na kaka eza. Aebi ne rando te. Aebi rando te. Omoni aza mpaya na rando. Ifonga mutu naza kocha ya rando na kobanda ko koche. Aebi rando te. Omoni ndenge to sito beti biloko wana. Makambo msu to bomba. Parce que soki to sili sango lelo esengo ya matere ko sila. Esengo ya live ko sila. Evite Karine pala makasa koya koyela bino kobeba ebonga. Akoya nete tika mwana bato abota ne. Rachel kuto ko beta e awa koki koya ko répondre te ko miki mobile na ngate kisinga ebongo andinde azana soki ko répondre andi pe ko répondre te. Rachel abeti Karine. Bisonya soto koya. Rachel abeti Karine ya kaka. Ole a répondre abandi ko pente mikinza reta zotu na mama ti fait quoi mikinza kaka azoko quand même ko répondre Rachel te. Bongo andi bilo sakanaka de voice kaka ya pamba na pesa ki Rachel ya bafana na mboka iningisa ki Karine et bongo ngamu to sikona za soki na 188 voice papa stu achia pale acha c'est makani non c'est maka yoko c'est makani yoko achia pale bila tutabipiga nyuma kumwisho yango kaoza kana mobali na ndako miso no zo matsango likolo pourquoi ko sakana na ngai te. Obini nga nazalaka olobi na la namba na ndako nga na PDT. Je suis un homme et puis j'ai longue jambe. Je suis skinny non. Je suis pas gros, je n'ai pas ventre. Tu vois? Sani alingaki ya lobo zalaka na mwasi na ndako. Ah OK. Ah, yoza Patrick te, yoza noko. Deko na nga mwasi. Andi yo ba lobi ke eloko esali osilika na la Chine. C'est parce que Karine alobaki no ke ozana niveau ya kobimana Rachel te yango esali oso. Papa non ko répondre ngote. Répondre ngote. Na baleki Karine. Pomoni ya nana zo bangi so parce que ebi kozana eloko to kokangama. Yango ya nana zo batela yo. Lukuta kolanda manipulation ya nana yebi puka zo bomba. Papa na ebi manipulation ya MK to ebi ba na manipulation kolanda biloko. Ya non yeba ikaki ko protéger Andi parce que balobi amoke yo Andi eloko silikeli Karine parce que Karine alobaki no Rachel ala niveau na ote yango komi randi na Karine mabena o yango wana soki mtozulu bolo kaka ete na salimini yo kaka site protéger oti mais yoka nanu oui ngala lingaka basi yo batambolaka na talon ya lingaka mibali ya nchoki kosimba te mutu na mutu aza na shwa na ye. Andi achia pale please funga kwa micro please. Yoko sema Karine iko na kwende. Ichia pale. Mandu kwa. Mama peko najua tuko na unaona bienya tuko na pick hapa. Tuko na beat. Uta osumba. Mzembera. Na tuna Andi makamba aoki maope sanga makamba be maya répondre parce que rando za bongo omoni rando tangu ba argument bozana ngo bobombaka omoni biso to banga te to okima te to okima biso na ba live te
parce que toza na ba argument tokobima ba Rwandais tondimi na biso toza ba Rwandais. Merci beaucoup RM. Non, umache andi aseme. Hapana FBI subiri nikwambie. Andi akasema iko na kuezi kwame. Asema andi ona FBI. Unaona rando andi ajui rando. Tunapasha kwenda na bitu pole pole kisi tushapiga bila bitu biwili mbele. Tuache kwanza boba kuye bakikuya ndio tutakia kubaonesha vrai visage. Merci beaucoup. Ndio vile binakuwaka. RM. Andi unasikia shauri. Andi ni Manaki. Manaki akitoshe biote anakimbia. No. Manaki akitoshe biote bitaisha. Manaki akitosha biote unaona butamu bwa rando watu wanapigana tunashatosha mbili tukitosha mbili tutakia kupola boba labda banatuchungia bingine unaona jua hatujui njoo maana mimi nasema ile mbili tushatoshe nenea tubasubiri na benye bakie kutosha kama hakuna manaki hakuna rando juu mkimaliza manaki mnachunga majoker mnaleta ya kidogo inawapatia hamu ile leo tulileta na maji na maka interdemanda yatoka joker yatoka. Merci ko ya non pourquoi anda zokima kaka makambo oyo ke ya bien anda zokima yango mais o mususu andi so tolobine aoloba be parce que ye awa oloba yo mutozo protéger andi toloba ngo vrai parce que andi abatune keso nga parce que ayebi rando te biso toza na rando no toza na rando na la Chine siko soki tobimisi makambo nyonso awa kuna tokokende koloba nini wana eza nango kaka makambo rando te wana eza nango kaka loba na biso clair te biso awa tobimisi ka na bak Gilles tobimisi interdemande na tobimisi 10 nanu te tobimisi interdemande nanu te tobimisi joker nanu te nzoka bino bozela biso na manaka obimisa ya yo obomba te oza vérité mais pourquoi anda zokima po balobi non ngai naza vérité na bimisi nini yo so yoki nga na ti registrement nga singa pe naza na ba registrement eza te aso ezalaki olinga nde nayebeli yo jamais nga nayebi rando mutu ozoloba na ye naza na 10 ans expérience ya rando nakota na rando ya baswahili nakoti na bakinois FBI ayebi nga na rando ya baswahili naza na expérience boyebisaki nga oza na audio ya koleta te azosenga fali pardon ntango namonaki babimi nga nabimaki te na bebisi matière ya nono wana olobaka balobi na ti sikoyo ya nono olobi oza plus de yona andi bolobi boza na 188 audio ngai te nga naza na 4 audio ngai te nga naza na 4 audio soki na beti soki na beti kasi yango azobomba ngo ba joker eza na wana eza joker omani 4 audio wana soki na beti 4 audio wana oh gosh bakoya na bango te MK ndima maloba nanga Karina kobima te ebi ke baze bele baosenga demande ngande na oboya parce que nalingi koswana te non nga pe nalingi nakita nanga nayebi soka vérité biso tokomata lisusu na live te mais nayebi soka ka vérité Karina akobima te tozozela ye abima Karina soko abima soka za mwasi boyebi ke yaza chapter na bino na live aza chapter na bino na live ofinga biso bandoki on s'en fout ye moko aswana na Fivette Mayamba camarade na ye aswana kana nenea aswana kana Jaele balala place moko balia place moko siko biso toza banani ye penzo kazandoki ye pe azandoki parce que ye meme na lisangane ya bango pe bapotana yango kindoki na biso nde bolingi bomona ye aswana na ba camarade nyonso babima na bomwana tika na kitana kende kolala merci noko ya bana. Merci beaucoup, Yanoma. Merci beaucoup. Pause publicitaire. MK, bonsoir. Bonsoir, ya. Voilà, bande, vous s'abonnez pas FBI à Salif nouveau continent Kalababanira qui ont beau aider, beau soutenir. Oui. Beau s'abonner, beau à ma caméra administratif. Tant ya zo luka Karina ya Karina wa wela ni. Dano nona Karina bazo wela nini. O ya zo luka Karina ya. Alobi ke Karine de mutazo tika ba GG pona. Oui, na vitinda nona nobi ke la zongeli. Nanga question ana na eko répondre yo. Ayeko répondre. Dano no to eza oswana te na ofuna pe mabeti. Tant yo le bozo de la Karina ya. Yo na Karine bozo wela nini dano.
bachinois mpe toeli parce que bobanga jeje azofinga fali nakorépondre yo parce que tozoswana te toeli eloko nga toeli na karine jeje brazzaville azofinga ndeko na biso fali pupa ye moto akonzaka la chine azoloba eloko te nde eloko danono omoni nde tovanda apo bajeje baza lokola bafane otuninga question ekomi baexplication na non kasi yango nalobi question te danono kokita te s'il te plaît. C'est comme si baita pa obanga neno na pour tozoswana te nalingi nalobaka moke danono pardon nalingi natuna yo nanu misra 44 amukala non 44 amukala soki apembe partout nake kosala vi na ngaka meme eza mabe te okompo okozala na la chine comme okozala te okende mutu na mutu aza na droit ya kosala likambo alingi mais problème mosusu ezala so bovandaki na ndenge mabe te okoki okende na yo mpe nakeye tosalaki famille bato na bato basala makambo na bango oke mpo osali makambo soki ministre obandaki koyoka balive na nga nasi na touche Karim na touche na nga ye nante nga nazotouche bato bazotouche nga nazoloba ngo chaque fois soki Karim na ye te nga mpe nakoya na nga te kasi lokola Karim na ye te ntango yo lobi so ye Karim na koya nga na bando olanda yo ozalaki loyal olobaki bien Karim asali nga eloko te na kofinga na ngai ye te